na makanisho bango balingi bakotsola makanisho wana ndele yango esengeli biso pe toenda ba makanisi ya batu koyete munini wasala panse ya mabe poke oyelaki sango moko ozali kotala kaka avantage ya yo nde oyeli sango etala bakingani basali boye poni yo avantage ya yo ndenge oyo ozali kokule ndenge bakino balobaka ndenge oyo ozali kokule ozali kosala kule na yo nde oyeli batu sango wana oeforme bango poke bamona batu oyo mosusu mabe esili koyede baninga ntango ozali na likambo okomi na yango to yo ozali kolanda avantage kotala avantage ete me talaka mwa liboso nzambe alobi otiaki yo te otia kotimba te me tia nanu nzambe alobi nini profete muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asili koloba nini eske landa avantage na ngai poke na tia bato oyo na makanisi ya mabe kontre bato mosusu to nasala ndenge oyo nzambe alobi na profete muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. أيها المسلمون وقد حرم الإسلام سوء الظن وقد حرم اتباعه